na bato basala ba analyse bo finganga Moi, je suis sali mabe. Tonde na oloba bo na oloba mabe. Bo finganga po na apena ba matière ebele o finganga. Ana mutu na banga te. Na uti olobi biso ana pemma kana lipeka mutu te po fo akanga to afongola ponga na za dada. Très bien. Récré à dada pour Tozoya. Le plus grand récré à dada où ça la bena dada facile à monter mon ngai na ko répondre ba mpo na mutu ana kachom la nyotanga te. Bango nyonso nde bazana bafanda batanga komona nga atanga moto na yeba bango te na yebi même pas ba chaîne na bango na mona bilo na bango na ba TikTok na mona na yebi bango te bana luka ba mi moni sama boende bango ba otala be ba mona ke dada na ko ba no répondre bango chaque jour au moment mambo ba finga kana ngape na ko finga bona o ba komana ba mir na ba accès bango parce que nga déjà so ba fingi top na 7h na yaka na 7h 1 minute je réponds na munoko na nga okangi nga na munoko na nga dada okangi nga na obisila je vais parler, je suis libre na respirer na sali pe ka mutu te poza ke na komi place moro na comme na tournage na lobate oh nga pas encore respirer je m'en fous je vais parler oui c'est ma vie tant ba finga na ba fingi nga na mama na ngati oh to yoka ki na ba audio wana ile tambola ki ekiti Mathieu zala ki pe yo dada ou bien batrika ki voix na yo batrika ndene zenga c'est que na vrai et puis na ba vérité. Très bien, voilà. Dada, vous êtes prête? Oui, nous sommes déjà prêts. Voilà. Omoni makambo. Non, Zela, maman Zela na yebi ke na plateau no Zela. Aujourd'hui Dada tu venais il y a koyeb sabiso maman il y a ba multitude mais des fois mère tu peux permettre na moko ya bana na yo asala musalo na théâtre ça. Papa, beaucoup quand ta caméra et ça dans mode angelo tout sur l'après, tu continuer l'émission. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Dada International, les abonnés de Super Promo D143, ma fidèle y a Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tading Alapa. Le devoir m'a encore appelé aujourd'hui. L'émission, c'est le cours de bonne conduite. Vous avez tant attendu cette dame au nom de Dada l'International. Aujourd'hui, avec mon équipe, ensemble, l'équipe, pour tout que nous avons Dada l'International, Azali na makambu ya koloba. En tout cas, j'allais demander même na bandeko baza awa, balukelanga koka, balubachelanga awa, parce que peut-être bamisous moi attention eko ko sala mwande mo oui, parce que il y a des choses awa to koluka moyen to kundola justement pour mettre tout un chacun à sa place. Et puis Moutounion se fait à reçoit charge naie à kotia na mapeka. Dada l'International. Azali invité à Lelo, il y a Top Media Télévision, il y a ma chaîne Nyonso, bakozwa information oh bakotia bisika Nyonso bokozala. Bato ba page, bo fongola da ba live parce que sa bouche et ça a besoin et loba. Muto songi ye tozana ya. Moi na mama Top ye tozana ya. Bazo crucifier et même notre maman nous. To éviter dada Lelo azolinga alobani. Est-ce que akopanza théâtre mobimba? Est-ce que ma famille ekozwa ba confusion awa? Est-ce que lobi na tongo na okendo répondre na 4e rue kuna? Bo pesa biso temps Yolanda émission oh mesdames et messieurs. Moi c'est Tading Alapa. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci na équipe technique Nyonso Eza awa en tout cas Mika Dadju, frère nanga le nom encore c'est Exo, depuis toi là-bas, Daniel, voilà. Un grand merci Nabino, l'assistance, il y a ma confrère Wazé Belia et puis le pasteur Gédéon du ciel. Dieu merci
parce que je suis avec Yves Pani Patos. Dieu merci, Mundirba. Masta Nyonso Baza, na Baser Nyonso. J'aime aussi, je te salue, Pams, je te salue. Boza moi Ebele Awa. Mais je dirais un grand merci à toute le maman. Au Bakozwa Libakou, Yakolanda émission, au Ebisiga de Zoa Mebino. Maman Bijou Ketani, un grand merci à vous. Au Bongana Papa Jean-Pascal Eka. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda, Kilo Amère à Calgary. Maman Yvette Mbangu. Maman Émilie Seti Mayanga. Maman Émilie Seti. Nzambe Azalanayo. Maman Émilie. Un grand merci aussi à toi, Bertin Konde Mbongwa Propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Avant tout, Dada, je vous laisse d'abord suivre l'extrait. Il y a film et Nabinou, l'argent sale, et puis on se retrouve tout justement après pour que Toko Dada. Merci beaucoup. C'est possible. Pour ça, là, je sais pas, je ne sens pas très bien. Boulot, ballon. Heureusement. Voilà. Si quoi, tu as un pays mort ou pas? Si. Toi, pays mort. Ouais. Parce que vous avez censé envoyer l'eau que la maman a namboka. Vous pouvez sa culture. Ben oui. Parce que vous avez un moulou, vous avez un moulou à Congo. Congo, vous avez un moulou à donc, toi, pays mort. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ezala Kibongo, extrait à film Nabino, l'argent sale. Oyo Eza Bongo na ngambo ya Bellevue Télévision. En tout cas, ndeko ba congolais nyonso bo ke nokolanda film wana. Ezali film oyo ezo ko apporter un plus, ezali na ba lumière, ezali na ba orientation, ezali na makambo belé film wana l'argent sale oyo 9e épisode de Kota ki lobby lelo peut-être si tout va bien 10e épisode et Kokota. Moi c'est Tadingala pas ba réalisateur bo sunga biso bandeko ba mona été Dada l'international déjà c'est mi fandelia wa. Tout le commun tout bande émission au naïe. Aurélie Mafuka ba Aurélie. Je suis avec Dada l'international. Osenga Kids. Dada. Bonjour. Bonjour Tadingala pa, bonjour na communauté congolaise Mobimba, bonjour na ba compagnon de Dada international, bonjour na ba Mouré ya théâtre. Voilà. Bonne santé. Santé ça va, Dieu fait grâce. Malgré na ninga na mwanda moumen, ça va. Ninga na ki mwanda la santé, la santé, ouais. La santé. J'étais un peu malade, maintenant ça va. Ah, c'est quoi ça va. Voilà, Dada l'international, la Canissi, aujourd'hui on va essayer un peu justement par rapport à la vie professionnelle des Dada international. Aujourd'hui, la Canissi était le lot de Bolobavien qui est au solo, dans le plateau. Nazala déjà vrai, Naloba déjà au solo. Très bien. Et on a l'inga lokutate. On a Dada lokuta et Zala lokola. Comment tu définis Lokuta? Lokuta nde ezala bato bakokosa olinga olatisa vérité mo mascara to lokuta mo mascara. Donc moto azala honnête na ye moko te. Donc ça peut sanga naza vrai nga moko, naza mi vrai. Na mi zalelaka vrai. Et on a linga pe nazana bato baza vrai. Voilà, mais Dada l'international, une vérité oyo sur loba pena yo monique non. Na lobi vérité place babande konanga basé belé ba frère nanga basé belé ba sœur nanga belé et sauva peut quelque chose okoki ko se rappeler ezaka na neni ni pe vérité eh non et baté mais je sais et puis na loba vérité très bien voilà Dada osa prête hein oui naza déjà prête voilà le théâtre pour Dada c'est un travail ouais passe-temps ou bien non c'est un travail le roi msa nyonso d'ailleurs moi j'aime ça je peux tout abandonner pour le théâtre très bien sauf le mariage. Je papa boy ndé na rotika na ronzima tana bondele na produire ata mais na mona bata théâtre. OK. Sur le travail pour moi théâtre ça li pe mingi na vie na ngai na vie bandeko na ngai donc c'est un peu ça. C'est vraiment musala le quoi musala nyonso. Yo moko kaka yeba valeur nango pesa ngo valeur na ndenge ozozwila ngo. Très bien. Voilà. Dada l'international c'est ton vrai nom ou bien ça ka ba sobriquet au bino bozwaka na place publique le la bino ba vedette. Non vrai nom nanga c'est Dada Kanda Laini. Wana nde yam sabenga nga mon ami je te sali. Dada international m'tapé sanga eza pasteur Jonathan. OK. Eza pasteur nanga moi anzaka encadreur spirituel nanga ya. Très bien. Pasteur Jonathan Moulaba yem tapé sanga kombo ya international. OK. Ah. Voilà. Donc mon vrai nom c'est Dada Kanda. Je salue ma grande famille Kanda partout dans le monde entier. Voilà. Wana tomoni Kanda. Toki na province nini wana? Kanda. Toki province nini? Toza Maniema. Oza mototo mtoto wa Maniema, mukusu ya Maniema. Ah OK. La fille est née de Maman Top. Ouais. Okobete la biso non do moi li solo. Dada est né comment et je suis née à Kisangani le 23 mai.
y a numéro boy. Moi ça va na mukete. De chaque mouton a son âge na ya. Bon, c'est pas un problème. Il y a numéro boy. Na botami kuna. Ça me fait ça ilo na yebi. O komi Kinshasa na nini? Eh non, na yaki naza bébé, ba maman bakendai kaka mission de service. Du coup na botami kuna et puis tozoni po peut-être à landinga botami na Kinshasa. Très bien, Dada, l'international, la fille de Maman Top. Au commun théâtre Dada. Avant tout, je vois pénal temps, il y a sur la macambe belé yo yena théâtre. Nalika tellement trop d'émissions et pas na yo. Mais ils ont peut-être un mouton sous, c'est la première fois mon anga et puis ayo kanga koloba. Très bien. Théâtre, je le dis toujours que maman, mutapusanga yemtamibanga vraiment na monde oyo, ils ont même pas na ba pensée nangai parce que nazara fan na théâtre té. Ngata on a encore la fan na théâtre té, nganda la musique. Bilo nando linga vu que papa zaki avocat, nando peut penser un jour na coma. Avocat lokola papa koko la kande izalara na mando sepelana Wivine Moleka ouais nanda olinga pe ouais impératrice vraiment na linga ke mingi mkono nkutane et ça a plaisir à makasi nanda sepelane na comme ah non ça na pe journaliste ah vie eza na makam nango l'homme propose des dispose tant na yo bota moi makambo belé za qui perturbé du coup tard il a raté, je me suis rattrapée na keina. Tant na keina na yo sa musique, na première année na salara musique et du coup na qui ko stopper, qui peut bana tout nga moko za qui on peut moi charge moko pas nga un peu oye ko talilo lobe za qui bongote. Très bien. Après na yo stopper ba netango eleki na yo continuer na yo ça sera animation culturelle. Animation culturelle. Wana ndenge parcours na yo uti koleksa avant kota siko okoma. Non, wana déjà na na théâtre. Avant na non, oui, avant na mata ina na déjà na théâtre. Mais théâtre ngo zaki karake OK, et mo ba luka moi n'est pas major bisadi bacheyo. Ezaki vraiment mon salate nde lelo na koma penza théâtre koma cop na. Ezaki lo mo boy so na tournage ata ba benga na OK, na za na cours na nga. Na occupation na nga so ba benginga na OK, te melo na koma occupation liboso ya théâtre. Donc c'était un peu ça. Il y a un moment rare, na bungi, un moment na monani pour na ndep na ko considérer yango te. Tant na yo comprendre yango na zui goût nango, na moni pe ba avantage nango, yango na mi koti ça qui se. Très bien, toujours ya wana na oyo tali ba avantage oyo kokuta na théâtre, mais j'en suis sûr quand tu étais encore chez toi à la maison, il y avait bandeko oyo banaki kotala mingi, banaki olinga mingi, ba ope ba peso goût lelo bano sala théâtre. Eza banaki. Na otoloba awa ngana na mtu apesanga goût ya théâtre té nazaki accro ya théâtre té ngana ndota mamba théâtre té mais sauf que bato bando sa ba succès tout to bando landa kandi za tomsa ndok bofandi mais ngana ndo kipe mamba bata théâtre té ngam tapesanga goût ya théâtre c'est ma maman elle m'a expliqué réalité ya théâtre ba taka lokolo boy ba vivre ka boy yaka abandi ko encadrer à l'époque za na groupe na arche de Maman Top si je me trompe pas. Bautaka est pas président Bordeaux, ton balungwe a sali groupe na yemoko. Nde amemanga na groupe wana à l'époque ba trésor Tishwaka, ba chef bazara mo ibele ba parti mobile, ba expliquer nga théâtre. A B à théâtre c'est ma maman. Et c'est elle qui m'a donné le goût de faire ça. Nde on le na sala à théâtre. Ça fait ça. Aujourd'hui Dada mère de 10 enfants. Je suis la maman d'Aidé mais la daronne de multitude. La daronne de multitude. Ce qui veut dire la maman de tous. La maman de tous. Moi non, moi nanga, moi na yams, moi nanga, moi na me dire bah moi nanga, moi na Jemima, donc je suis la maman de tous. Voilà. Le théâtre est oyo salaki lobiona ozaki na no mona mokie ti lelo eza et eu déjà combien de temps oyo sali déjà théâtre. Na umeli hein. Oui babane. Na umeli. Mais vu que dans des copés, mais des fois un peu dans ça ba 2 ans non tourné tête non ko kapinante, mais je sais qu'il na umeli. Na umeli dame. Oui. Tu ne sais pas comment. Et combien de temps? Bah 8 ans. Bah 8 ans, 9 ans, oui. Voilà, na yo wana maman la question nzela a orienté yo na théâtre à la question que moi na a faut cha le koloboy awa il faut cha boy. Groupe à liboso pena oyo kenda ko kota pena po banda pena musala pena olobi était ici là je commence avec mon travail. Ezaka groupe yana. En fait
Kolongwanda, on a qui maman et pas maman. Parce qu'à l'époque, j'étais avec maman ensemble. Pendant les années d'akumoko. Yem tout avant la sanga théâtre. Même si tolongwe na répétition, tu es allé na bilo, soit monné na répétition na maîtrise à quitter. Après, tout qui danda comment on a petit temps na ba chako, ba omba ba principe, ba la sanga ba expression, ba mouvement voilà. Ba la kisanga. Et tant ça arrivé qu'il y a un certain temps maman qui est Angola. Tant maman qui est Angola, ndé na kinda et pas président Rock Bokabe là que je salue Bordeaux. Mon papa dans na qui pas président Rock Bordeaux. Arrivé là-bas pays na sala qui moi ba théâtre mais kuna ndo binganga kabibi. Bandol bala kokena kabibi la vie est belle. Ouais, je vais pas nan. Bandol binganga kabibi. Mais moi je mets pas. Nando nga kombo wana te ya on a ki nanga kolunga na ki pa ya modé tutukani. Mon Seigneur, j'étais sali. On a des très très bonnes relations. Aujourd'hui, relation ya dada international. Na ba yaya na ya théâtre na ba maman na théâtre. Eza bien dans mon tunion sauf ka ki mtunyo mtuna mtakoma kaka ko se retirer ko nga kozala ye moko par rapport à la réalité du jour au jour, ba problème, ba dispute, ba ngambwe mebele pour na bato théâtre na monde na biso mtakoma na coin mais tout ça bien bisognos. Tu sont heureuse dans la famille Oyo ya théâtre dada. Ouais, je suis heureuse d'ailleurs nazala heureuse avant même na commencer à théâtre parce que na banda déjà ko fréquenter monde ango nande ko accompagner maman na ba tournage déjà na yeba na kana monde théâtre et sunganga pétant maman za na Angola donc bazaka nanga bien. Donc, ça a déjà bien. Aujourd'hui, Dada, tu venais, il y a quoi, maman, il y a une multitude, mais des fois mère. Tu peux permettre na moko ya bana na yo asala musalo ya théâtre au sala. Non. Pourquoi toi qui es heureuse na musala oyozo ko sala oboya moko ya bana na yo asala théâtre. Paulinga peta. Bana on paulinga. Te awa no to so lande na yo moko. Kasi on bande na ebe bon parce que déjà na ba film Thérèse to côté de moi ba film mo boye a joie pe mais après ya kana ko boya. Mais ce qui est moi ko a lobi te maman naza na besoin ocha nga loboko ndenge meme achako loboko okoma osala théâtre. Bon na ocha soki alingi yango na ocha loboko. Ocha loboko. Na ocha na la kisepe kaka ndeka mama la kisenga ndenge olandela nzela. Théâtre ba réalité est belle dada. Makasi. Ba réalité est belle. Surtout les lots. La réalité moi est belle. Dada, lorsque tu te mets sur ta chaise ou bien à la télé au Tali Théâtre, Oyo Sali plus de 8 ans on a Oza. Au Sala na Oyo Sali. Différence c'est ça la vie. Bon, différence eza nango penzati parce que eza nango kaka théâtre wana to bando sala. Mais différence c'est comme kana batu. O tozo sala na bango. Bato bazai souveraineté, bolingo sous na motema te. Donc ça un peu ça mais théâtre eza nango ka yango et puis moi va changement ezaka ke ton na banda ki théâtre ba maîtrise na comme nango lelo. Nazala nango te na baton wana eleki. Le plus grand regret à Dada pour Tozoya. Le plus grand regret à Dada, où est-ce que Dada passe la motema quand tu regardes le théâtre, Naba Angers ou Nyon sur les autres entourés. Regret dans le monde du théâtre. Oui. Couper sa confiance na batu. Ba confiance à couper sa confiance dans mon tumoro quand c'est mon tunanga. Très bien. Mais lobby aux a trahi et du coup bokabwani, ils a regret ma case. Comme na posa na zonga simandeti na bong saneti mutu ana ale katanzela ya vina ngate. Mais comme ils a qui musala et théâtre des 5 saki biso ça on fait ça. Meilleure amie à Dada international na théâtre c'est qui? Azate. Oh. Azate. Vous en avez meilleure amie téléphone. Téléphone. Na théâtre Dada pena oya pena olukani. Hervé. Qui musala? Musala. Penses-tu que musala ngo ezoke pena malamu? Wow, bonne année. Nazare pas maman le nom fouté là. Oyo au fouté là déjà. Au long déjà chez mère. Nasina lo moi. Depuis combien de temps déjà? Ah na umeli. Umeli. Mais ngana bi ke yo za na chez maman. Eza peut prendre ta maman ngata na sa kunya prendre. Aujourd'hui tu es fière Yozala la fille de maman Top. Trop même. Avec tout ce qui se passe. Na linga bon. So linga mutu ko linga otamba mabete. OK. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu Dada à l'international. Il faut
chercher moi sous coca. Toza na nte tokoma okende na suka. Tokoma okende na suka. Kuna mutolobi te yo suksa émission ndenge ni. Ok. O suksa émission kokona. Te mundi ba mte signalinga na episode ki tokomi na suka. C'est qui Mondirba? C'est qui Mondirba? Azanani. Azelo côté Mondirba. Azelo. Voilà, Dada l'international connaissait un peu Yobeta moi ba masolo il y a Moussala Nabino, il y a théâtre par rapport il y a Banzonzing. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes bazo koloba ete Nzonzing et Yokoboma théâtre. C'est vrai Dada l'international? Nzonzing ebomi théâtre. Banzonzing ebomi théâtre. Nzonzing batu bazo komito saté entre bango le monde qui a respect entre les collègues, les unités, ce que ça les sous-soutés, et ça par rapport à Nzonzing, oh donc yaki. Yo pose temps ya ko sala Nzonzing na bat. Oui. Nanga na obelo mo. Très bien. Ngata on a eba théâtre et pas maman. Bando qui ne bazan ba groupe na bango wana po ya travailler de plus na président Bordeaux. Tant alungé pas payer son âme président sans souci, aye pas président Bordeaux. Très bien. Et moi pendant foot à bango. Hein? Bouquet bon ba groupe hein, ba foot à bino moi quelque chose là. Ezaki insuffisant comme pour na satisfaire na ba besoin na ye bana tout là. Très bien. Maintenant on Nzonzing yo ya. Soit na beau sanité, na mémoire à malam, je me rappelle tant major abanda Nzonzing. Maman Bijou la reine que je salue, m'ta benga top. Major a besoin bat. Soit na beau santé maman Elisa, Bijou la reine. OK. Tant maman comment que Nzonzing. Tu senti sikoyo goût. OK, lengi ya musala. OK. Donc et là maman soit que tant ozonga, au sentir que ndako sikoyo et comment vivre. OK. Au bobanda manqué et comment monana. Vous comprenez? Donc pour nanga, je peux jamais dire que Nzonzing est bomi musala. Bato ebele bayebana na théâtre. Bamsu bazuna ba chance OK poto, bamsu ba sala même pas succès maman à poto chance de sourire à poto. C'est grâce à Nzonzing. Nzonzing a monango esangisa bolingo mususu entre les comédiens par rapport à ndenge ezaki ke bana bodo bango na bango bana esobe bango na bango mais lelo koma Nzonzing ok tokutani bana elombe bana bodo bana ya sans souci bokutani bino nyonso bo former susu famille mususu mais koloba ke Nzonzing ebomi théâtre ngana koza d'accord na mais dada famille oyo lobi est-ce que na théâtre pena famille ngo wana pena de salaka pe si famille ezali l'hypocrisie entre vous les comédiens et l'hypocrisie ezali pe ezalaka nango kaka etikala pe kosila te ezalaka kaka mais quand même famille ezali voilà mais dada aujourd'hui aussi dada trop critiqué sur la place publique lorsque tu apprends tout ça toi personnellement le col artiste tu te dis quoi critiqué par rapport il y a conduite il y a dada batumi susu bametuna ba question mais dada l'international ango asala déjà nini a jouer wapi pièce nini o donc ebimisa ye donc tout un chacun azoko coller ye babilo comment lorsque yo kakango ça te fait comment et puis ta réaction et koki kozalani surtout à ce qui touche des fois à ta vie privée. Bon, nga plus elo et d'orange nga ezalaka vie privée nanga. OK. Mais vie professionnelle mutu nyonso ko juger nga na ndenge ya juger, tu vois. Très bien. Mutu so alobi ke ala te t-shirt a pembe te ala te ya rouge. Siko no nga mona yebi ke na ala te elo a pembe. Na ko linga te a consommer ndenge ya lingi amoni la mama kambo na ye. Très bien. Donc c'est un peu ça. Critiquer ou pas, eza musala auto pona, toza ba personne publique. Quand on est exposé, mabanga, poto, poussière, zélo, et comme matela yo. Tu es une personne publique, il faut quoi accepter. On a peine de comporter une correction. Très bien. Mais tant que on a touché aux gens intimité nangai, ne wana ça fait mal. Mais le quoi on a touché intimité no qui passe. Yé eza caractère na ye. Eza bizaleli na ye ayebi ko finga ayebi ko loba mutu abongo osandeni. Surtout pe eza bato to ye bate. Oyo kaka intel kombo ne intel mendete omonate osani. Wana eloko sala te. Ça va te déranger. Ouais, ça dérange, oui, ça dérange. Mais et déranger quand est-ce que ceux commencent na ba niveau nini na se stressé, na lia fufute pour mutu mo afandi abanzo finga nga. To na page mo bo finga nga. Mais RP bafinga bino na o bozala pe fufu pene izo kitana odo normal. Elia o kitoko na sala vidéo mo na TikTok na nga na obaki moni bato wana o baloba ndeti oloba ye. Na yebi dada te
au moins on na page na TikTok na page na Facebook akoma yo kuto zala na succès te mais oye na page na ndeni oye bani kutu te ngana yo yebi no ngate oyebi ngate na siko na page na nga o se retrouver ndeni oyebi ke page na nga yango wana na muto yo yebi te ponga bato na yebi te na yebi ba page na bango te na yebi ba compte na bango te mais yo ba kombo pe no yeba te yo yebi ngate mais olongwe na compte na yo ti obeti pe na Dada International tata na bimi po ye o commenter pour dire que oyebi ngate bato luta ba ye bango basala ensemble papa chira lobaki balinga ngo pe basala nde semblant basala ensemble bon mutu so nga critique ko kasi ebiso ke tadi ozala propre za bien lo batin on nga beta ka lo mobo olingo tanga makambo ya biloko bato te na lobi te na ngina tanga ngote na ngina bakaka mutu so nga finga yo kozela te ke afinga alobaki yo garçon no va bien te o lukaka jour monaka ki o ndito sala manzaka bu eza so bosali mingi ebebaka moi manzaka ebebi na ko émission na na bongisi manzaka te vu que ebebe mona pena bato wana ba voilà à profiter itala manzaka mais bosani batanyo so sala propriété non na 9 émission na bosani. Voilà, merci mesdames et messieurs. Toujours continuer la émission na biso bozwana temps ya komela moi jus Dada en tout cas to ko voler ba face te papa, beaucoup de ta caméra et ça n'a pas donc l'autre. Tout sur l'après, tu continues l'émission. Tout mais quand vous voyez, bah face Dada. Mais depuis un certain moment, ça la moirage mon bout na internet. Cette affaire ya kotonga nano Dada. Lorsque yo ozoka kotonga, ça veut dire quoi nano kotonga Dada? Et ça kotonga. Ndenga na ebel kotonga, eza ce qui bozo lobela mutu na absence na ye. Non, nde baloba bongo définition kotonga. Na yebi ke zala bongo na absence a mutu bolobele lié. Mais eloko nga na yebi pe mususu boko lobela mutu na absence na ye na ndenge ya malamu na ndenge ya mabe. Mais ce qui a joué message to interprétation moko esalami nde ebimaka mabe. Très bien. Ce ko Dada oh toyoka ki na ba audio wana ele tambola ki ekiti Mathieu zala ki pe yo Dada ou bien batrika ki voix na yo batrika ndene zenga ezaki yo oh yo pena oh ezenga yo ngeza na zenga Davina na Pamish oh yo sala ki wana ezaki kotonga to te ezaki kotonga te boba no sala to beta lisula mo bo beta lisula mo ya ba artiste ya ba yana biso théâtre ya ba yana bino ya théâtre aujourd'hui oyo bino bosalaki mokili mobima de moni ete ezali mabe bazwi numéro 9 lokola Bellevue aza c'est une attaquante bazwi numéro wana 9 bapesi bino balatisi bino bato ya Bellevue boke kotonga sila réaction na yo e kozala ni bon réaction na ngai ezalaki mabe parce que balingaki bakotisa kombo ya Bellevue na kati to kolobela Bellevue télévision na ndenge ya mabe wana nde na mona mabe mais interprétation na bango nga e déranger ngate nga pena nde bango ba interprétation nde ba memaki nde ba kumba ba kena ba analyse na bango ti ba fingi nga ekezongi e déranger na ngo ngate pona yebi ke ndenge bango ba monela makambo ezala ebongo te mais mabe kaka o nga na mi monelaki kokotsa mama na nga na kati o likambo nga dada nga mama munene lokola nga. J'ai un garçon diplômé. Mon fils est né. Diplômé dans Naza Maman Makasi. Très bien. Ololo belangai. Si il s'agit de finga, bo finga ngai. Olo finga nga, il faut que finga maman. Beaucoup de sa Bellevue na makambwana. Or que tant tozaï na mutu ka tu même pas tournage à Bellevue. Tozaï na mutu ka Bellevue te. Si un problème, na bato ba sala ba analyse bo finga nga. Moi je na sali mabe. Tonde na oloba bo na oloba mabe. Bo finga nga pona ape na ba matière ebele o finga nga. Si vous avez un internet, vous pour na kati internet to ba tumsu to solo la ba to tumsu pa za na makam na nga très bien azanga moyen ya oloba na nga po to solo la te akopesa boko luke pe apesi bino matière boye bolobelinga ba pesa respect na maman ba pesa respect na Bellevue donc ça pesa so nga sali mabe ba ko lobelanga to tozo ya pena wana osengi ba pesa respect na maman ba pesa respect na maman Bellevue oyo batashaki badra na bango o dozaki ya pembe bachango makule siko tozonga nanu awa kana makambo na kati ya bisu wana na kati ya jeep ya Davina obino bozalaki bo tangaki ka kombo
il y a Sila ou bien Bobanaki Kosolola, ma solo en général. T'as dit, Oyoka ba voice one. S'il vous plaît. Te, yango na nginda kelena. Omoni makambo. Non, Zela, maman kola. Zela na ebi kena na plateau no Zela. Ngai na linge loko moko Oyoka voice one bien avant to sola. Dada s'il vous plaît. Non, ko imposer ngate il faut. Te pourtant yo tuna ngake bolobela ka Sila. S'il vous plaît, comment on est dans Kati, Delvi, comment on est dans Kati, Marie-Jeanne, comment on est dans Kati, Mira et sa paix à son âme, comment on est dans Kati, Douche Kapara, comment on est dans Kati, Papa Kofi, comment on est dans Kati, Gingombe, mais pourquoi on s'agiter lorsqu'il s'agit de vous poser des questions, c'est pas la ligne de Olobaka que Kombo ya si les alay na Kati. S'il vous plaît, Dada. Laisse-moi finir avec ma question et puis vous aurez le temps de bien répondre na bato bazo la nabito pour comprendre. Na voyage Nabino Bobanaki Kosala wana. Vous avez parlé que de Sila ou bien Bolobaila Kipe ba comédien Moussous parce que jusque là Oyo ba présenter les biso lokola kotonga ezakaka Obino Bolobi donc place au combo ya Sila et limite sur la place publique. C'est-à-dire, au moins, dans tout pour répondre à eux déjà avant eux autour de la question. Aux hommes, pour na mtakanda makasi, on mona ngoli kabe émission te. Nazaka vraiment mtakanda makasi, bato afanda nanga baebi. Ba msuku ba kombo nanga kananga na mboka ndeti la tanga. Yango moni même émission na boya qui depuis makambo eleka. Très bien. Tu vois, je suis répondre à l'invitation. C'est d'abord pour le respect on a et puis respect à bateau on soit à la biso. Bateau est belé, ba benganga, ba pasteur nangai, ba fanatique nanga, ba senga dada garde ton silence, ne parle pas. Et puis je n'ai pas besoin de parler, il y a ba makambwana couper ça ba détail. Mais là qu'on ngai na ko répondre à yo, na respect, il y a question na yo. Et ça que kombo ka ya Sila te motanga maki. To bandai na kombo ya Miraesa pe ya son âme, ko ezaki jour qu'on est uta Angola. Kombo ya Irsil Pechanga que je sali ezalaki wana. Kombo ya Dinana ezalaki wana. Kombo ya Marie-Jeanne ezalaki Bololé. Kombo ya président Douche etangamaki. Kombo ya Guy na munoko na nga na bimisa kombo ya Gingombe na Papa Kofi. Très bien. Pour lisolo nanga ezali kutunde lisolo eza pour montage salami pour lisolo nanga etala ikutu makambu ya Sila te ni makambu ya salami par rapport ya makambu nanga ezali masolo na obeta ya film ya Belvi TV auto jouaki na zaki secrétaire ya Papa Kofi akufaka mwana na ye je crois Junior mutachela ki poison na bosani titre film na wana nde lisolo nanga bake ba coller yango na kombo pour chercher basali montage bakati kaka ezala to pesa biso bango faute te yango na ye na lobaki mutu so alinga finga yo ozela ka te oza propre akolka rubrique moko afinga donc par respect na répondre ba kombo ezaki ana ezaki belé ezalaki ebele mais dada na ndenge pena ka na respect oyo oza nango wana mpona ngai pe ça pétant il y a respect il y a qu'on répondre quand même que les gens puissent au moins kasi on a répondre par respect laisse-moi finir pour pe bato ba me comprendre donc quelque chose dada aujourd'hui la place publique pour Nabino est commis kokoma lokola moselulu bino ba comédien na ba comédienne et commis kokoma lokola ba élément moko boy trop dangereux et puis trop gênant ba garder fou nini dada après ba makambo de uti koleka o pona yo o comme on a non je dois mettre ça et puis eza la discipline pour que bandeko nyonso ba ko entourer nga ba bénéficier na ba garder fou na garder fou mon o chaté ma bende so na fandi na otonga mutu na ndenge to na olobela mutu na ndenga mabe très bien so na olobela na musala na yo boza ba ene na biso na musala boza ba doyen na biso to bosala ba pa ba trace bosala biso to olanda bino bino bomo na ona ndenga na za garder fou na chaté je vais parler je suis libre na respirer na sali pe ka mutu te po ezake na komi place moro na comme na tournage na lobate o nga ko enregistrer je m'en fous. Je vais parler. Oui, c'est ma vie. Tant que je vais na maman na après ngana banga na lobate po na na pe mana bango ba tombo ya lipeka po ngana respirer na garder fouté. Je vais parler si j'ai besoin de parler, je vais continuer à dire ce que j'ai besoin de dire. Yo succès c'est si là. Et ça prompt. Est-ce que ngana olinga bango ba pesa nga sisi. Si là. Il faut tanga kombo si la pose ngana actualité. Na munoko nango ko kombwana. Na munoko nanga o ka ngana munoko nanga nga dada o ka ngana obisila na munoko nanga na bisi komba Papa Kofi na Gingombe na tikalo tanga kombonete na munoko nanga na tangi kombonete mais lokwa bango bazana pona luka ko nuire
batu kaka kotia pilipili na vraiment la poso lobila marambo. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, nous n'allons pas tarder dans le sujet parce que nayebi déjà ndenge nini batu ebele en tout cas bazana kanda par rapport à sujet yango to bano sabino bozala kana no pressé ya kobaka ka batu na ekulusu te ya kofinga ka batu te. Elle a bien dit hein que ba audio na ezaki milai hein masolo ezalaki ebele na kati ya mutuka babanaki osolo la. Mais regardez comment diable azalaka rusé azaka mutema mabe donc ya kaka juste pour à dérober, à détruire, à nuire pour à salir donc image à battre. Baki kaka bazui parti oyo kaka ba monique ça peut plaire na lisanga na association ya ba personne ba vivaka na ba anti valeur kati na ba vie na bango. Et à la fin bozui nini bo gagner nini échanger nini et petit trophée nini bo gagner nini parce que Dada a continué à vivre bozo tiaka ba makala moto na mituna bino. Dada, aujourd'hui, s'il faut dire un mot, na makambo na déjà to kozala lisusu te mais na kanisi mais na likambo na ngana lobelo moko lobio ba za na rapidité obaka batna ikulusu mutabaki mutna ikulusu ate mutu pa o matana ikulusu ate yesu asa mata sa makamyo tout est accompli bisunyo stozo vivre to landa ka chemin ikulusu donc babaki mutuna ikulusu te ezande baza batu ya buzoba baza na buzoba na bango to otika bango ba consommer yango ndenge papimbo maloba ilo mo bazoba nazo baso basangani lokwa bango na bango basangani ba osa poto to otika bango basangani ya bazoba bato basala ba analyse ba page ba nini pour insulter bato pour nga nako naza entente nga ta moto asali so yelo nini metali ngai te c'est sa vie asa succès ou pas aza likolo kilo o yo za na likolo pepele etali ngai te moto amutana vie na eza prompt est-ce que nga na ozila ba pour ba apprécier nga yo bi fona bua kelo na nga na una minute on a côté si comme ikolo pepele opeza nga na pezeni na kilo nga kuna na likolo pepele na oloba te bino ya kilo ya pepele ya kilo kasi so ya pepele bo chato yo mais aujourd'hui Dada la façon dont on insulte notre maman parce que nga déjà so ba fingi top na 7h na yaka na 7h 1 minute je réponds ba finga apena maman ma casse est-ce que aujourd'hui toi aussi parce que on insulte maman na komwa si là il faut qu'on se le dise to cacher bilongi oko zo peu courage ya ko répondre si là maman oyo aza maman elle a travaillé avec ba maman top aza peu parmi ba icône ya théâtre mais ta maman est insultée na kombo na yé pas bato na yé o ba finga bato oko répondre pe lelo fani pena na kiti tu réponds maman si là lokola yoza mwana maman top bon on a banda musala na ngai et puis na loba toujours que baza ba maman na nga baza ba maman leki na ngai donc on a encore répondre à te pourquoi na encore répondre à te za pour baza ba maman te tout monde a ngopé na famille noko akobundisa maman na nga na côté non maman na nga pona noko tamso nga salé mabe voilà pour nous protéger maman eza ilo mo eza simple mais soit non sala ngote eza parce que non na mona silata simbi caméra toi t'es mis devant micro pour affingator non na mona ngote mais na kombo ya sila ba finga mais nde toyoka na kombo ya sila ndenge boyoka ndenge toyoka ndenge na mona ndenge na yoka na kombo na ye apparemment PR moko pe bozala na mwa bobangi te eza question bobangi te nga na mutu na banga te na uti olobi biso ana pempa kana lipeka mutu te po fois kanga toi fongola ponga na za dada très bien na bundi na musala oh je fais ça toi na ba histoire ya koloba tam soupe ya témoigner bato ozo comprendre mutu musu lelo ozwa kilo ya loba dada wana ayebi sacrifice tam soute po na sali po ta kombo ya dada kota na motema na ye tu comprends nana mutu no banga te pe nana mutu banga sanga te très bien so ki ngai na loba ngo so omoni nga so na loba te na internet ya po na mama OK pardon eza po na mama so eza i top te pour éducation pour na éducation au moins so eza po na top te ndenge na zwana obatu na nga na edina bondeli bango bozela mutu moto linga saka na mama ne héritier lobango abiso fing mama na nga na ndima na zongisa mukanda o Macron pesa ye a ndima zongisa pour sa maman moi aussi je suis prête yo sala tout pour ma maman mais le quoi maman yé moko aisanga non tika justice nzambe ezali de fois pe makamba lobaka ezala nango bongo te to tika bango chaque chose en son temps donc on a gardé silence pourquoi pona nga non kena bango pick and baba jeune fille pe na jeune fille
tokokende na bango pena ti na tongo mais ota kaka ke surtout bando tena bango na pesa mama passe mama pekisi ndi na tika mais yozol babiloko OK parce que bisonio lorsqu'on insulte maman en tout cas on devient l'intelligence on a siko to comme ça moi fois 10 pour répondre bien même à travers ce qu'on répond mutu pena doit sentir pena o makila pena doit comme tanganga na kati mais on touche toujours à maman mais quand tu dis que maman doit peksa ngana lobate tu vois pas que aussi c'est quelque part c'est chercher à ouvrir encore ba porte moi donc pas bateau pour bien qu'on continue qu'on saluer parce que la réputation basomba ngote et si la nango et si la nango chaque chose a son temps et comme on attend moi je dis ba olimba ba otika na bango ba consommer bêtises na bango ba consommer potopoto na bango mais ngai na koyate ke pour na répondre si la jamais mais mida na répondre ye et c'est na répondre ye oh Miss Lolo a fini top na répondre bango nyos na répondre bango mais eloko na répondre à bango te yango na ebisio ngai na ko répondre bango pona na mutu ana kachomla nyotanga te bango nyonso nde bazana bafanda batanga komona nga atanga bango te na yeba bango te na yebi même pas ba chaîne na bango na mona bilo na bango na ba TikTok na mona na yebi bango te bana luka ba mi monisa maboye nde bango ba otala be ba mona ke dada na ko ba no répondre bango chaque jour au moment où ba finga kana ngape na ko finga bona o ba komana ba mir na ba accès bango mais na respect ya maman pour non respecter maman lobi tika so maman lobi faut tout ça donc une éducation quand on te dit laisse tu dois laisser ya on a tika dada lelo soki invitation SBA non kete non tourner te maman si la je ne tourne pas azu téléphone je ne tourne pas mais kuna nde vie non tourner te vie c'est pas Jésus-Christ Jésus-Christ babi le chemin la vérité et la vie non kete place ba finga bat ba finga maman nanga yo t'as dit na so to sala boy na maman na bat ba mona lelo ka boy on a eu à souffrir après liwa papa oyebi ba réalité au couper la tant au couper à l'époque je te dis bientôt na 2024 papa ça a 20 ans na ça ma belle j'étais encore mineur tant papa kufa to sali boy moi ça na au top na ba comment finga lelo a sali boy peut-être musu soki ba tournage musu makolo ka pona luka bana na nga ba otanga na université bazangelo ko liate allez sacrifice nyonso moi ça batu ako pe tom su ko lo ba pe na bala na nga tom su pa ko otala tu le na bali mobala tom su so linga bana nga to vike na da na bana ngebele tom su pe na ebita za maman deux fois ba maman ba se sacrifier ka ba vie na bango pour leurs enfants a sacrifier tom su pour papa ko faka tika ke pe moi muke ako pe ko bala na e mais afanza bi te na boko la bana nga asisi bana nyonso ba licencier bana topana nyonso ba licencier ale yo zui kaka outi no soe wapi olamuki même ba lekna nga bi petite sœur na pensi la bi dada nzamba ebo briser bato ba komo finga mama ta nzamba briser biso banga bando zwa tana ata to ebi bon te petit tande to ngata ndo répondre ba on a ba commentaire mais total à ça fait trop mal moi bolobi mais to abengi maman ba finga o ya tika eleka mais ils ont un gros problème te pas so ba pesa rabiso nzamba ozong c'est la banwa et zonga la bango un jour. En tout cas c'est tellement triste et après ça aussi vous allez voir le serviteur de Dieu à côté des gens qui sont en train de blesser les gens. Après ça, vous allez voir, il y a un nom d'une comédienne. Nakomba Mama Si, la Pembe Niabato, bazo blessé, bande konae. Ba sacrifice oyo, ba maman, ba sali yango ensemble. C'est justement à cause de YouTube. Parce que moi, j'apprends même que cette maman a déjà bloqué maman Top. Car et pas bato na bango batambola na bango toyoka yoka. Ça fait trop mal. Bande konanga, boyebi. Le sacrifice au Mama Si là, moi ton frère nazalaka contre yote nazalaka contre yopete mais nazalaka contre ba pratique eza pembe na yo ba sacrifice oyo au salina ba maman o lokola ba maman top cette maman aïe ya koko telo même ata $1 na chaîne na yo mais bambua na yo moi je les appelle le chien moi je les appelle le chien na pezaka ba monanga bambua na yo
bakomaka tina niveau ya kofinga ndeko na yo o bonyokwami na ye bana wana nyonso peut-être mama sila ozwa même ata 1 minute te ya kofanda na bango. Donc ça va rien changer na carrière. Il y a maman Sila, ça a plus de 25 ans de carrière. 30 ans de carrière. Non, je dis maman Sila. Ça doit plus de 25 ans de carrière dans le théâtre. Aux UPENA, au lobby NON, na ligne les sous-soutés na bande konanga, il y a théâtre. Ça va vous changer quoi? C'est que nous disons ici, même ma frère na yo à théâtre, même ma sœur na yo, il y a théâtre. Ils savent beaucoup de choses. Même ton papa, donc a sali lelo, a zoyo na loboko ayana oti na théâtre. Bakolela ya bateau nyonso. Bakolela bateau nyonso maman. Attends lelo aux 10 francs. Et quoi sur votre tête. Même face à la justice maman, bakoki peut qu'on reprocher yo. Aujourd'hui, bana moboé. Bana moboé, nzambe doit sali bango grâce, baké na mboka bapaya. Azo faire face avec Maman Top qui a plus de 30 ans d'expérience dans le théâtre. Sa fille est née là. Si vous prenez cette fille, Akoko kana na mamu, na esse, Akoko kana na mida, avec l'intelligence donc azana ngokati na ye. Mais maman, c'est à cause de vous que bateau nyo so bazo kofinga ma. Elle a bien dit, elle a une bouche, a sope a fongoli, a koloba pe makambo esengeli. Mais maman, nous vous demandons. Vraiment, eux demandent. Pour nous, émission dans salon. C'est une demande. Vous devez faire quelque chose pour ça. Vous devez faire quelque chose pour ça. La colère yanzambe so kiti katina yo par rapport à biloko et à la bienté. Aujourd'hui, Maman Top Moukala ya Bellevue. Moukala Bellevue pour azane lo côté aluke loko pour ake boko la bana. Il faut aya asala ki Moukala Bellevue. Pour votre information, bien sur Maman Top a boko la ramona ata mon côté. Attends mon côté. Ok? Attends mon côté. Asala qui tend na ye, a beaucoup li banana ba koli, tout un chacun fait sa vie na quoi na ye. Ye au moins, gloire à Dieu. Bambu mango tozo mona. Respectons ba mama baninga. Je sais que belé, lokola ndeko nanga mida. En tout cas, veuillez m'excuser na boyokanga na ton oté. Mida, naebi ba orphelin ba kana ndenge mo boye ba vivaka. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, oyo ezali deuxième fois ngana lobango to komo kende na virage à Souka. Tu as une famille que tu as laissée ici incapable même ya kozwa soin na bango. Même ta grande sœur oyo atikala lokola maman na bino odo aza awa. Même ba lekio ya yo incapable ndeko nanga mwasi. S'il vous plaît, boleka lokola ba donner ya leçon te. On protège ma famille nabino, ma vie nabino. Pourquoi vous ne pouvez même pas protéger ma vie lokola ya maman Top ou asali carrière ya munene ya mboko yo? Est-ce qu'elle mérite les insultes à tout moment? Est-ce qu'elle mérite les insultes? Vous le maman, elle bofandaka na club nabino na makam nabino bosalaka wana, ça vous fait plaisir? Ça fait trop mal en tout cas. Voilà, ça dérange. Dada, rapidement, pour tout le monde, Kabona, concours, il y a Mongita Award, Nakanisi Ozwa Kitan Yakolanda Yango, tu as vu notre sœur, notre maman, Bellevue Kondi, à se retirer. Ta réaction par rapport à Babilo Kwananyo, pour tout le monde, Kabona? En fait, on a mon publication d'abord à Mongita, j'avais aimé. Blo a bongo pe bien par rapport à musala ya batu boy ba pendenge bo tambola ki mais ndenge kendela ki ton na koti pona ko voter na moni ezo fungwa mate je crois na benga ki yoti o expliquer nga mais na meka ki vraiment et simba ki te ton na yo mona se retirer na sepela na ngape na tant kana meka ko kota et quantité na comprenait des tricage ma beza na comprenait que ma beza awa balingi baluka moyen baoluka ya ko humilier baoluka ba porte nyonso loko esimba te babito lekata na nzela o yepe sage qu'elle est à comprendre nzamba sosolisie maëlle toujours à se retirer. Donc j'avais aimé réaction na ye na tangaki ninyango. Voilà, merci en tout cas bandeko balandi ya émission oyo to komi bongo na suka ya émission na biso beaucoup zo émission oyo exclusivité nango na Dada International. En tout cas, allez aussi encore une fois vous abonner
la chaîne Wana, vous ne serez pas dessus et vous allez faire quelque chose de bien, d'apporter votre soutien de l'autre côté. Dada, international, un dernier mot pour tout le Longwa, parce que déjà, voilà. Donc. Je dirais d'abord merci, Nabato Union 68 temps Nabango, vraiment, les temps ils magnent. 8 temps à disposer temps Nabango pour nous Hollande Bisso, vraiment merci et belé. Merci Nabato Union 68 Narabiso, dans le monde entier, merci. Et puis dans le bateau, ça va continuer toujours pour ça, même Bible le biango, ça va continuer pour ça, ça va tout est à bango, pour bailler pas né. Le quoi bon tout est à tout, le baba comprendre. Va continuer, va consommer nos bêtises na bango. Jésus revient bientôt. Très bien, voilà, mesdames et messieurs. Quelques salutations. Jocelyne Matt en direct des États-Unis. Je te salue ma chérie, la grande famille à Dada, la grande famille Kandakanda. Je vous salue mes soeurs, mes frères. Vous êtes tellement belles sur notre temps à Moro Aero, ils allaient impossible. Je salue mon vieux John Ndabi en direct de Neuchâtel, Babi le grand couturier à Neuchâtel, donc merci beaucoup. Très bien, voilà. J'embrasse mes enfants. Voilà, il est déjà là, mon neveu, en tout cas Anthony Nzambe Azalanayo. Ma nièce aussi, je te salue, je t'aime bien, tu sais. Donc Nzambe Azalanayo. Et moi je vais dire encore quelque chose. Les choses commencent maintenant à nous énerver. Moi douceur et dès que moi trop eloba Dieu merci mon dirbs que tous ça sous attend ya koyoka kamoto sonité parce que lorsque je na fandi pendant la télévision on appelle Bellevie yo moi na wana Bellevie mbua wana Bellevie akimi nyoso ka pona succès ya YouTube nyoso ka pona luka ba vu na YouTube vous appelez quelqu'un mbua oyo aliesi bino or bino moko boza ba vrai mwa ya solo pena ba mwa na mikuwa mama na mikuwa bozo fiba. Heureusement le ridicule ne tue pas. Soki banda ko boma mbele lelo to perdre ba tu belé na sena moyi. Le respect. En aucun jour na plateau même mundir ba même yam soana bobenga ka soi-disant s'attendait. Oui. Bon, on s'attendait. S'attendait. Yams s'attendait. Nanu akoma na niveau te ya koloba sila yo mwana wana sila. Jamais. Mbwa wana ya sila. Akotikala ka koloba te ata seconde moko. Ata alobi na se ya kanda. Akosenga pena bakata place wana pour na respect na ye, pour na considération na ye. Mais pourquoi vous faites bino bozo ko faire passer babiloko ezoko exciter batu na motema mabe na haine na makambo bo soto? Pourquoi? Justement pour le vu. Merci beaucoup. Bye. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.